Vous êtes dominé par cette oui, nous avons dominé ma casse-coleka. Parce que les gens ici, quand mon côté dans moment oyo, Denis Lesa koko leka, ou eko leka, ba place ngana leka. Toi na mboka bitumba. Toi na mboka bitumba papa. Oya olengi sangate. Olengi singana lengi songane na Congo, apa ngamo na ndimana ngamu tuté. Mais na rêver so tsenga na n'importe quel passé, oh eloko esa na osala. Osala. Na bangate. Ato elinga o azo pelisa moto na likosi na obimisele moto na jeu. C'est comme ça, mais c'est ça Mobali, non? Est-ce que yebi que pasteur Denis Lesi ba uti ko benga na bango pa fali? Ba meka ba jewa no bakendaka na ngo wana ngane mana zo informer bino. Ba ninga ki bakenda ba jewa no bakendaka ndeti ba télé réalité ba surprise. Fali benga ni bango. Ouais, botuna prophète Denis Lesi. Pour comprendre que et si ko liti akande sa leki koya na loyengete aigle ko tia lisu na niveau wana te ke na lobela yepo na okota boye ba oyamba ngai ozo comprendre le seul pasteur o asolola kana fali o azwaka pe la fali occasion to pe ya ko solola na fali bo c'est le pasteur qui était akanda et puis je suis premier pasteur numéro 1 ya ba Warion. Ndo mona kasiko ba ya ko diembela nga ba botola ngai lokwa ndeti ba Warion. Oh papa to vérifier te. So fali ayambi bango nga na lumwe pasteur ba Warion. Ti lelo papa mutu a confirme papa Mike yoka ngai nanu te. Mutu oya papa mutu oya koyebisa yo ke nga na za Warion to père spirituel ba Warion na lancer défi akuta na fali. Namoni mosala nzambe moko abimi na télévision abandi ko prophétiser alobi mosala nzambe auti okufa soki jibi Joshua soki jibi Joshua OK ye aza capable ko seguisa ye et puis abaki si boye famille ya mama Shako OK ba mema ye esika mama Shako aza na morgue ata basala ki ye autopsie babimisaki biloko nyonso ola ye bapesa ata 1 minute ata bambomaki bapesa 1 minute asala nini asekuisa mama Shako. Mon frère tika ba aventure oyebi combien de personnes bakufa na famille na yo o nano la musa bango te combien de personnes na famille ya mama na yo na famille ya tata na yo na famille ya mwasi na yo na famille ya babokilo na yo. Papa, totika sentiment, totika loyenge, mon frère. Owa ko fingisisa mutu na oya mabe pamba. So oza fanatique na ye talinga ite. Na lubunga nde komo na ye, ala mwa teti mwa songe boye, esande ti mwa ko vimba boye. So to bito mema yo kuna nga na ko sepela to memona mura. O sekuisi totiki yoke, no sekuisi te. Sans fimwa libumu. Epoka Kabila le père. Très bien. Voilà. Hein? Ba gouvernement, l'état oza wapi. Voilà bon. Nga biloko aboye na lingasko papa ka songwa telema. To eko zwa na jeep. To kena yo na mort avec honneur. To tchepe ba moto liboso to bi mutu to baneko luka na mboka yeyo. Mama cha comédienne nga na za comédien. To za bato ndaku moko musala moko. Et avant na botama isola mama choc banede ya kobetama. Poza mama na ngai tanto pe soki na bana na koza msu mwana ntsuka pe pa na ye mwana na ye ya suka na botami na otala déjà mama Shako na ba télévision na koti na musala ngo mama Shako aza en vie c'est kaza mama oyo photo zoye na image ya ba mama o ba bota biso mais tala bandumba o ba ye lelo succès ya internet vertige. Est-ce qu'on a le belande bana basi? Vous comprenez bien? Ba oba yelelo. Succès Ndumba. Choko. Oui. Vous comprenez? Ba pakoli mafuta ba teli. OK. Jipa mikuse to mona mipende. Kendo loba ya na seplano na fa no to kanga photo mo ninga ofinga yo. Événement. Panapoto. Pour la première fois, en Europe, bon vivre événement Oyo, Maison double S Pro et organiser mon bangé na concert samedi le 13 novembre 2021.
Soukana événement. Awana salle prestigieuse. Double mixte. Avec l'artiste Fabrigas, maestro, le maître de tous les maîtres. Le métinois de la musique africaine. Artiste Oyo. Atika musique na défaut. Pona kopesa elengi. Awana ville. Ya Lyon. De l'avenir Ban. Pep Mokolo ya samedi 23 octobre 2021. Après 10 ans d'absence. Sur scène. Avec l'artiste le plus spectaculaire de l'Afrique. Félix Wazekwa. Mukua Bongo. Monstre d'amour. S grave. Michael Jackson d'Afrique. Monsieur Google. Akose Pelisabino. Elongona orchestre na ye. Cultura Pays. Awana centre culturel. L'Odyssée. Na Lyon. Piscina. Ekoina mabe. Rumba obokopina. Palado madame. Palado monsieur. Boko sentir betue ba ou différence yena. Kolinga te babetelo li solo. Eyo kanie. Cœur de bandi na yo. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, amis fidèles internautes, vous qui aimez cette émission, bienvenue sur nos antennes www.africa Elengi TV. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, dans Alanga Morotena Plateau, vous allez, n'est-ce pas, regarder cette émission en même temps sur Super Promo 243 de Yves Ipan, donc avec qui nous allons ensemble dans plateau Nabiso, tu remercie un peu tout solo là par rapport à l'actualité où vraiment ils ont dominé. Nous avons réussi pas mal d'invités à travers cette émission. Je cite déjà les noms à la personne, n'est-ce pas, de Lité Akanda. Oh, Lelo quand même intervention vous allez un peu remarquable aujourd'hui dans l'émission Nabiso. Sur demande Nabino Bosengaki par rapport à Makambo Ezole Kalatoile, par rapport aussi il y a mariage naïe, est-ce que ça satisfait Nalibala naïe, est-ce qu'aujourd'hui il était à Kanda, à venir Nini Azomona, Oya Lobikuna, na vie conjugale naïe. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme je vous avais dit tantôt au début de cette émission que je ne suis pas seul, je suis avec Yves Ipan, Super Congo 243. Yves, bonjour. Voilà, bonjour mon frère Mike, bonjour Nabandari Sobotarabiso. Donc voilà, comme d'habitude. Et bon, mais ça, nous avons biso, tu vas biso peut lembaté que nous bino ensemble. Il y a un moment où nous avons encore na Mike Lokamba. Donc voilà, nous avons pour nous faire ça auto yebi. Ils ont comme ça na biso. Voilà, nous sommes là et voilà, nous avons sur na biso tous à la zalaka toujours jusqu'à ce que y ait moko koya parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Voilà, on est là. Très bien, le coup maison est pas vous avez sérieux sur Ozo Lobela Batu Batalayo. Voilà, nous sommes avec Lité Akanda. Bonjour Lité Akanda. Ouais, bonjour. Et c'est Gisingaï. Kenamoni ba Lionde Boni Boliangaï. Bobangi singa makazi na mwi pena ba Lion. Banzingi ngai bani balia sikomboloko. Heureusement jusqu'aux anto. Yeah.
Voilà. Ouais. Bonne santé. Oui, santé vraiment par la grâce de Dieu. Colon abiso azo battre la paix azo bomba biso. OK. Parce que mobati les abobele nzambe. Moment tozala ki bana miki, tozala ki lokola ben inconscient. Toyeba kite ko bota mana mokili ezanini. Toyeba kite ko kufa importance nango ezanini. C'est-à-dire moi na moko boya 10 ans, 9 ans, 8 ans so muta kufi. Po yeba penza ke mutu wana kufeli boye. Aoyeba penza te. Nzamba sali biso ngolu abateli biso lelo toza bonne santé. Pe tant que tozala ki na ba 10 ans, toyeba kite tokozala banani. Mwana azotanga za na école primaire, soko tuniye yo ko sala option nini, yo ko tangela nini. Na ndimite ke mwana ko yebango. Ako loba neka tika loba par sentiment nga yo kakango pa batu, mais de vie boye mwana yebaka oye ako sala te lobi. Vraiment na pesi ba fan nanga nyonso ya pasteur lité akanda ba mbote beleska biswa mibino tata pambola bomba bino. Papa Yves, d'abord merci pour l'invitation. Merci papa Maïki bozaba oyangai vraiment. Merci beaucoup. Na baina bino na temps ya pasi na temps ya souffrance. Fallait nazala reconnaissant liboso na bino parce que omoni soki naza o naza lelo ils appellent grâce à internet. Bible ezoloba na biso abikisi ba ya maladie ya maba tangu babiki ezana moko oya zongaki pona ko remercier nkolo, c'est-à-dire geste ya ko remercier batu o basungi yo ezaka geste moko eza facilité. Même na ba oyo batu bazo mona lokola nde to bebana na bango faut na remercier bango parce que bazape lipamboli na banzela na biso. Ça c'est bon. Tolobaka des fois le malheur est bon. Tozala ki na bango bien na nzela ezana ba o bazonga ki comme reconnaissance liboso na nzambe ezaka bien makasi. Même na ba ningo tozova na bango parce que toza batu. Et si comme mon côté bolamu eko banda kozala kaka 100% ti mutako kufa non. Bisika tozo vanda oui na débit to komona lokwa bolamu eza wana. Mais comme pe na ta moko boetanke batu moko bendani mususa bendani na matoi ya ba fan to na matoi ya batu mususu esonaka ndeti problème ekoti. Mais za nango temps. Ndenge Bible zolo ba chaque chose à son temps. Na remercier bino ndenge bo accompagner kinga na libala. Ko banane bandeli toke ko discuter facture bozala ki wana. Toke ko pesa biloko bozala ki wana. Et puis ti toleki na ba civil toleki na ba coutumier vraiment na kozanga te ko remixer libota na nzambe nyonso pe na ba o ba soutenaki biso ba tiaki maboko na likambo yango balataki souci balobaki te lité akando za frère na biso o sepelisaka biso tozaka na moyen moko te ya kofuta yo mais moyen o toko kofutela yo eza yango faut ça la contribution na biso comme salaire na biso ndenge yo sekisaka biso to contribuer na libala no po eleka bien vraiment bino nyonso boza libana mboka surtout ba diaspora nzambe apambola bino apambola kasi boutique pona habillement apambola Aristote Kitambala maison Kitamsi papi Bunzi papa français et apambola vraiment ba ndeko nyonso oyo ba accompagner kingai même na musika même na ba oya pembeni nzambe akanisela bino ba fan o pe balobaki te papa moment où tous ba difficulté ya ba covid soki nzamba apamboli biso to kozanga te toujours kokanisela yo pona musala oyo salaka ya ko sexa biso surtout na ba moment où ba confinement ngo ezongi lisusu ba stress et lisu ebele faut kana sa musala ya ko sekisa bango pour que et soulager bango na banda baza bande ko na biso baza musika na biso tangu na salaka bongo ba sekaka esalaka bango vraiment bien makasi nzamba pambola mosala na nzambe papa na ngai pasteur de la foi auto outi na ina sele lo nzamba sali biso ngolo apambola bandeko nyonso ya groupe les bons samaritains apambola les amis des pasteurs lité akanda nyonso bozana Luanda obo considéranga comme frère na bino partout bisika nyonso bizwami bino merci lisu na libota ya internet. Très bien. Voilà. Merci aussi à toi Lité Akanda. Donc voilà, tout le temps vous allez être disponible pour na biso. Voilà, avant de passer un micro, tu as directement na sujet d'actualité. Avant de passer un sujet d'actualité, d'abord Lelo Tokufeli, nous avons perdu une grande dame, donc une baoba.
du théâtre congolais, au nom de Mama Chako, que son âme repose en paix. Voilà, Oyambi Sangoana, comment était artiste d'abord Yambo Kanao? Et aussi une chose, hein, pour Nayo Mama Chako Azalaki Nani. Voilà. Ah, vraiment, et là on a quoi d'abord, on a passé makasi. Liwa ezali nzela oyo na biso nyonso. Biso nyonso na sena mokili, na sena moi tokoleka na nzela wana. Eza pe nzela oyo na vie oyo ebangisanga makasi na vie koleka. Même ata nazolia, nazomela, nazosepela, nakutana ba chéri to bimi tozo yambana. Soki na komika na point ya liwa, ezalaka point oyo na bangaka pena makasi, pe na bangaka nzambe na point wana. Parce que na domaine na liwa, soko ke na l'église, biso batu tosepelaka ko adorer nzambe. Okoyoka banzembo. Yewane, yewane, yewane kuna na lola. Est-ce que ozomona ye polo ba yewana? Mutazomona ye azate. Toza ko espérer kaka. Nzela ezali boni ndeko, nzela ezali mibale, ya nzambe na satana, pona oyo olingi. Lola e lola. Lola e lola, lola e lola, bisengo ezali na lola e. Banda mokile banda, toyemba ngo na banzembu me muta visita yango azate. Mutu pa mona yango azate. Siko eloko elongolanga mwa ko banga liwa mukie, tangu na mona ka ba personnalité. Ba okufa. Mutu aza na mbongo, mutu aza na mapangu, mutu aza na mituka, mutu aza na succès, mutu abotami na famille présidentielle, akufi. Siko place siko yonga na lobake, natambolaka bien na mokili, mukoleko ya eya nango pona mona ba mari misamu. Ba yembela nzambe kitoko. Ale muloto baloba soka zo yemba, kiti ya nzambe zo ningana. Nani amona place kiti wana zo ningana. Mutu amona ngo azati. Mais na ma domaine ya adoration de balobaka, la foi vient de ce qu'on attend et c'est kondima tondimisa na oyo tozoyoka tondima na liloba nzambe ndenge toyokaka. Mais mutu amona ngo azati. Côté wana soki natali ba président Mobutu ba Kabila le père natali ba personnalité natali ba pété ya mutu ba biloko intimidaka batu na sena moi. So natali yango, grandeur ya mutu, rang ya mutu esika bazwelaka ye. So natali bato ndenge wana pe bazokufa na loba na nzambe soko tshaki liwa pona babola balingaki batombokela yo. Soki po tshaki pona bato mbongo pe balingi batombokela babola. Kote wana na loba nzambe soki bato wana bamikufelaka nanu te ngana ningana koka kusipa ute pasi ya liwa te. Nde na yebisaka famille ata na sali succès ata na komi na niveau nini. Selon ma communauté tolobaka wana ngana lobaka mingi selon ma communauté tolobaka soki Jésus Christ nanu azongite liwa ezo continue. Mais na yebite baba musulman so balobaka selon nani. Na yebite na kimbangiste selon ba religieux so balobaka selon nani. Mais biso ba chrétien bato to ndimela Yesu lokola nkolo pe obikse lobaka soki Yesu nanu azongite liwa ezo continue. Ezanzela biso nyonso. Wana na kina ba domaine taki chrétien na pesi moi ba exemple à miki. Mama Chako a pesi nga pasi po ngana Mama Chako atana kuta ye na musala. Papa bato compagnie moko so moko akufe dérange a compagnie. Na ba famille ezalaki so bokufe lindi ko bokomo yoka na ndako bone kolala na esomo. Omona benenge nganda ko yo no kwa suko lala ngote. Pona mesana na papa Yves. Na mesana na papa Mike mukolo ndako mutu tolalaka na ye azate est-ce que ngana kwa kolala lisuna ndako yo soko tuni bakoyebisa we salamela batebele bongo to mesana koko na biso nga mama lokwa za sute na ndako yo mwasi kutu bakabwani na mobali abitenga lokwa na kabwani na mobalo na vendre suna Kinshasa te fona se déplacer pona longola image na ye
papa image ya mutu eza chose facilité ozomona c'est-à-dire maman Chako nanga toze loko moko maman Chako aza comédien nga pe naza maman Chako comédienne nga naza comédien toza bato ndako moko musala moko et avant na botama isola maman Chako bande da ko betama poza maman na ngai tanto pe soki na bana na koza emsu mwana ntsuka pe pa na ye mwana na ye ya suka na botami na otala déjà maman Chako na ba télévision na koti na musala ngo maman Chako aza en vie c'est kaza maman oyo photo zoye na image ya ba maman o ba bota biso o ba bokola ka biso na banda ko ba sali te tozala o tozalelo et puis maman Chako na yebi famille moko na niveau ya Kinshasa les famille lokadi to futela lupangu moko na ndeko ya maman Chako ba nepe ko ya na lupangu wana mais na yebaka ete ndengele na zwela ka ete na ba anglo na ozwela elelo po wana zaki pe na zaki bu mwana na sali pe na théâtre te OK ozomona très bien c'est-à-dire aza maman na biso akufi et na monde artistique soko bandi art lelo papa souwe na yo ozana posa ka jouer na ba grand très bien ato sali succès ngo ya makasi o sala semblant papa ça ba archive hein très bien ba archive faut tikala voilà na yo ka mabe to sali vidéo moko na mutu bisinga papa supprimer vidéo wana na sepeli nango te bona lobaka ke c'est que mutu wana sepeli ngane tout na ba archive te tika to sa nini to supprimer to effacer ngo pour ezala bien voilà na jouan nzonzingi te je crois o cause la deuxième fois na lobelo koyo naza pe na souci na jouer na ba grand ce qui na jouer na ba grand ya mboko mingi ezaka pasteur de la foi na groupe chrétien de bons samaritains grand moko na monde à comédie na rôle na ya ki pasteur na jouer de na ye parce que niveau diaspora azape na mabote belé o ba yebi ye tant que mosali nzambe mais comédien ya mboka même na ba association ba considérer ka ino pasteur te ba considérer ka le la comédien qui pasteur et ka kozwa na deuxième to le bata deuxième face OK c'est-à-dire maman Chako ngana envie pe na jouer na bato mais occasion ezwamité mais kolo e ko sala ngangolu avant 2 mois ya liwa ya maman Chako na uti ko jouer na ye oh là là na uti ko jouer na ye na film moko ya leader Lava na bosani titre hein na pesi leader Lava ba boté et puis ezaki na date ba musulman ba saki des autres jour ba ofongola carême to oui to umeli na mekaka na de cause à début mai to umela ko zela maman Chako bozela ngai na zoya tangu maman Chako akomi ayambi nga loko esito jouer na ekala papa if ndongo ayebanga déjà po papa na mboka oyo soko za comédien oyebinga na nteseke fo longwa na comédie to longo la semblant po babiloko wana ba bude ya ka trop mutazo bude yo so to longo li ba bude neti ngai papa omoni na lati lamba oyo je suis aimé vous comprenez ah na oloba makamnyo ça sérieux na obimata libanda te OK ah on est-ce qu'on a aimé voilà ah on est naza aimé ma dia masiela autrement dit héritier autrement héritier famille autrement hein lité akanda voilà et na zwa ki occasion wana na jouer na maman Chako et na mona ki simplicité ya maman on a yokaka na masolo ke mama wana azanga orgueil na yoka na masolo mama wana pesa ka chance na comédien to pe artiste nyonso oyo aye na monde ya art très bien OK mais tala bandumba ba ye lelo succès ya internet vertige asko na lo belande bana basi voilà ozo comprendre bien ba o ba ye lelo succès ya kindumba Choko oui
Ozo comprendre ba pakoli mafuta ba teli. OK. Jipa mikuse to mona mipende. Kendo loba ya na sepelano na fa no to kanga photo mo ninga ofinga yo. Na ba témoignage na bango nyonso awa na maboko. Comédien nyonso na témoignage na ye. Mama Shako molimo ne pe mana kimia. Simplicité na yo, kozanga orgueil na yo. Papa mutu akosa yo ti. Papa Yves toko témoigner yo lelo ti. Soki zolo e mati likolo nde toko témoigner yo. Voilà, ça c'est bien. Alors, tu as peut taper moi eloko moko ils ont dérangé ba fan et surtout oyo baza libanda ya mboka. Et puis ceux qui passaient l'été à Kanda, à appelle la carte où ils ont comme convention pour ça là na bande ko ya H. Tu vois pas passer l'été à Kanda zanango? Vraiment naza artiste reconnu na mboka. Nkolo sala biso ngolu. Bakulu te pe bakoma ko pesa biso pe moi quand même respect wana valeur wana pour bazo reconnaître que le so biso to zate bana o batu bako remplacer bako so relève soki na vie na oye baka remplacer te bako za mutu te foye baka ke na soigner na bongisa musala na te ya baleki pour lobiso nga na zate image ya musala wana éthique à la siko très bien éthique à la toujours likolo voilà non on va juste par là voilà naza oui na expliquer avant na biso ke na carte OK vas-y naza na carte nazwa ka carte wana parce que ba mona ki déjà qualité à Kanda aza reconnu lelo pe si y a un problème allez la te na ba TV ningi ba comédien no so basaka nini ba lelaka mais ba pesanga ngo en public ité pourtant ba filmaki nga nazaki na déplacement tangu na yeko ya nde ba benga ki nga na ke na récupérer carte na ngai bon banda pe nazwa carte yango non na visiter pe hôpital yango te donc veut dire na nobilité bon banga koyaka wana peut-être batuma mona kayo lité akanda et voilà par rapport à baka non ils a ko banga te moni geste o mama Denise asalaki ils a geste moko ils a bien makasi même na ba famille na biso non to kuta na likambo aboité koza na carte to yoka ngoka na poto soins de santé carte de santé to yoka ngoka na poto mais to yaki ko yoka ngoka anakini sikoyo par rapport il y a ba témoignage autozui il y a bateau bazui ba carte na bateau ba belaki liboso na biso nde peut-être yango nde kokota moi découragement mukie témoignage nini o bino bozui mais témoignage autozui que ba o ba belaki ba komaki kuna bazo yamba bango lisusu bien te bazo yamba plus bateau bazana mbongo na bango na maboko non ke biso carte bata nyongo ngape na ko découvrir que carte wana zaki ya nyongo ka ndenge mama Shako akufi oui na tel na ba TVT papa na tel na ba TV parce que ngata on a joué carte bat nyonso ba sepela ki ba oh eza malamu po bango so ba beli et pesa quand même na soni na famille loko la joué carte c'est que soni ko za ressusciter kutu na mama abotinga comme ko lela lobi est-ce que ngai pe biso ba tu ya troisième âge to bela bela papa mais c'est biso ba che biso na programme tenga habité bino mo ba che bino na programme ezate po ngande mutu naza artiste soki lobi peut-être na bali na boti nde ba ko cha bana na mwasi parce na modèle to yokeli po bato ba lobi za pe bato ya ba deuxième âge ba troisième âge ya théâtre baleli na ba télévision to mona yandi mosi aleli sala SOS aleli penza ozo comprendre même nangai bon na monika ke bon typhoïde nanga na malaria nazwaka na ndenge nazwaka na moi ba centre de santé pour moi ko banga pe ezali quoi parce que biso ta bata télévision na télévision na zape na ramoko boye o pe mabote belé respecta ngai so na ke place mo bona mo déjà bazo ya mbanga bien tin esprit na nga na ofinga bato ben pasteur littéralement yo zali mosena nzambe ata na lobela bato kuna hôpital mabe pamba voilà yala bien mais ata lelo soko kufi OK lolati OK fala pembe na tata soko banga liwango ti wapi OK na yo soko ditonga mabe kana liana no biloko nazo mona na misu sentiments makasi pourquoi to souhaiter ka to kufa to kende lola lola ngo ba luambo bakenda balemu loto bakenda banani papa ba Marie Misamu batongi nini kuna bazana nini kuna papa eloko auto sepela ko kendeza poto po bato bakendaka poto ba yela biso sentiment poto
voyage. Papa, à part voyage, il y a aucun avion, kozonga, kokende, eloko to sepela nango yango wana. Liwe za na témoignage à bienté. Liwe za ka ko kufi, bo konza likolo, ko mona, suka nango pe, ko moni yango te. Na mona ko yamba ba sala nzambe belé. Est-ce que makambo bango ba lobaka wana si ba mona ngo? Na regretter mo sala nzambe moko abi na télévision abi. Ba pesa 1 minute, ba meme na morgue, assez puissant maman Chako. Oh là, oh là. Oh là, titrage. Ah bon? Zelano. Kata. Bon ça. Namoni mosala nzambe moko abimi na télévision. Abandi ko prophétiser, alobi mosala nzambe auti okufa soki Jibi Joshua soki Jibi Joshua. OK. Ye aza capable de koseguisa ye. Okay. Et puis abaki si boye. Famille ya maman Chako. OK. Ba memaye esika maman Chako aza na morgue. Ata basala ki ye autopsie ba bimisaki biloko nyonso. Oh là. Ye ba pesa ta 1 minute. Ba pesa ata ba mboma ki ba pesa 1 minute asala nini? Asekuisa maman Chako. Oh là. Oh là. Quel avantage à Lola? Oh là. Quel avantage à Lola? Oh là. Quel niveau? Papa, tika ba aventure ozo sala ndeko na ngai. Soko za na posa succès Luka succès na kimia. Na banga kanzambe mena bo moto bwe na banga muninga na moto te. Que ça soit ozo sumba moto. Bolimbisa nga bandeko. Nazana aimer mais ndeti esprit anezo ninge ya. Soko bo permettre ya no atana mwa bilambo eko ya. Mon frère, tika ba aventure. Oyebi combien de personnes bakufa na famille na yo? Oh nano la musa bangote. Combien de personnes na famille maman na yo, na famille tata na yo, na famille mwasi na yo, na famille babo kilo na yo. Papa, totika sentiment, totika loyenge, mon frère. Ogoya ko fingisa mutu no ya mabe pamba. Hein? Ogoya ko mi fingisa pamba. Papa sona lati teni hein. Boya manga po elamba na so mona mwa respect là ba. Po elamba makilana na lata ya rouge na ya pembe. So na lati yango mon frère na olobelo mabe papa na ngai. Tika ko luka ba succès. So na posa ko sekwisa batu, bisika ya ko sekwisa batu eza ebele. Oyebi combien de personnes ba kunda ba être cher na bango na Gombe. Na minute o bazo luka ba mona bango ata ata 5 minutes. Très bien. Gombe tonda. Gombe tondi. Mais mutako sekwisa biso bato ba na Gombe bazate. Poto zwate espace wana Gombe to chata compagnie moko wana. Toye na Kitambo. Kitambo esa plein. Toye na Siforko. Siforko esa plein. Toke na Mbetenke cimetière esa plein. Hein? Kimbancheke oya Mbetenke Kimbancheke. Cimetière esa plein. Nécropole yangwane ngetonda. Toke na nécropole de. Papa tika lo yenge. Mutako ndimelo na ba aventure wana zate. So to bito mema yo kunanga na ko sepela to memona mura. O sekwisi to tiki yoke no sekwisi te sans fimwa libumu. Epoka Kabila le père. Très bien. Voilà. Hein? Ba gouvernement, l'état oza wapi. Voilà bon. Nga biloko aboye na lingasko papa ka songwa telema. To yeko zwa na jeep. To kena yo na mort avec honneur. To tchepe ba moto liboso to bi mutu to baneko luka na mboka yeyo. Très bien. Ah, Djongo nde nazo bossa na komona za mwa foteti boye sala mwa non mwa songe boye. Voilà. Eza nani? Ah, papa. Yves Ezana. Djongo komene. Papa. Papa Yves. Ah, Ezana papa. Ezana ni papa. Ah, papa il faut voyer ba. Eh, voilà faut un prophète. Mais papa. Comment de jusqu'à menezo yate papa. Pour la télévision. Aza mwana mukie. Papa ngana fani na ba serviteur de Dieu. Fayana la tateni. Nazo respecter ka bilamba o ya teni de ville na lati. So na lata ki rouge wana na noir. Oninga mona ba aventure. Même kola pambola ye, ase kusana na famille na ye. Ozape na bato bokunda pe na ba famille na bango na se papa makamo na lo ba papa na raison. Okay. So oza fanatique na ye talinga ite. Okay. Na lubunga nde komo na ye, ala mwa teti mwa songe boye, ah esande ti mwa ko vimba boye. Bonjour bela Ezekiel te. Peut-être qu'on va la payer. OK. Ce qui est Ezekiel, ce qui est Ezekiel. OK. Ah papa bon. Tika papa. Oh mordant.
Très bien. Hein? Tika. Très bien, voilà, merci. Papa, il va y batunaye. On a tas de seka. Il va y batunaye. Papa, il va y batunaye. Il va TV. Il y a un batu. Puisque tu veux que baba c'est un zabe. So on a bande ko ba kufa profiter erango benga na téléphone. Yebisa ye to koma na cimetière. Assez oui ça. Voilà, c'est juste pour dire bon. Non, et ça va blague hein. Il y a quand même des histoires pareilles où on a besoin de ah ils ça la main. Pour ça ba moninga na tenir na ba monanga lo kwa comédie ce qu'on a bando la bango teni o. Très bien. Na ndoya ka nde bango ba ya ka ninga pe na bando ya. Très bien. Papa, yo sais quoi ça mutu. Très bien. Eh, voilà. Papa monga na za boy. Son habito côté na profondeur M sous na ko boy appelle solo à Lazare. Pour na zalate. Oh papa ngali kama na monitor ndimisanga na loyenge. Oh papa. Ah bon? To boy la Bible était, to tika Bible za ka ndenge zali, mais mutu na mutaza na foi na ye. Merci, nous allons repartir du côté de la régie. Cette fois-ci, Bati Labiso Léman, il y a mariage l'été à Kanda, juste un extrait. Ah, donc, Berli Vingamete a complicité avec Richard Ntessa. Bati Labiso élément, moi condensé à mariage l'été à Kanda. Comment est-ce que Batutu Bazala qui est présent? On se retrouve plus tard.
Voilà, merci beaucoup. Nabatutu bazota la biso en ce moment. Nabato bazwa qui vraiment occasion rota la biso au cours il y a émission la biso avec Yves Pan. Tolandi mariage comment ça a été passé donc en tout cas félicitations. Merci beaucoup. L'été à Kanda. Batu ba pensant qui na pensant qui était qui au ça la mariage na niveau on a très classe, propreté, calme. Voilà. Yves Pan, votre réaction par rapport à mariage? Non, moi j'ai plaisir pour nous, pour tous comme une blague qui était à Kanda mariage, émission à l'Iboso de Sala A même na Picadilly et ami balé au Sala na Fikine. Bon, tant au monde c'est le plaisir makasi, l'artiste faut pas ça la moni le coloana, bah y a plus ba na ngote mais balé qui va ici ma bazo Sala oyo. Et ça et puis sur valeur et puis sur honneur il y a respecter bango comme il faut parce que magama boye il faut ils la toujours. Alors il y a motuya ngelo mo selenga mapasi na bege invitation il y a passé Denis Lessé Komaki qu'est-ce qui s'est passé réellement? Voilà, on les a première question là. La biso de la foi na mona que néanmoins l'église c'était aussi le jour il y a anniversaire na yé mais à Tiki Kilt ayoya on a honoré les Kinaï, après ça y est, valait aussi moins naï. Mais parce que Denis les Sindé, tout le monde était jusqu'à ce que tu as oublié 22 ans. À cause de la remarquable, remarquable dans le mariage. Alors, la première question est à Yves Pan. Et là, on est salué que pasteur Denis Lessé a été dans le mariage aussi longtemps, pour remettre qu'il y a déjà invitation. Est-ce qu'il y a une invitation ou bien comment c'était? Voilà. Vraiment, merci pour la question. Koya ya Denis Lessé, ya kulutu nanga pasteur Denis Lessé bisika zali na pesier bambote pe na remercier par rapport ya contribution na ye o ya salaki pona artiste mboka abala parce que geste wana asalaki yango pona ba artiste pona ko honorer pe ba artiste ya mboka na ye esagi kitoko koya na ye pena eza pena na impact makasi te. Comment ça? Koya penza ya impact makasi, koya ya bien, koya ya solo. O ezalaki na impact. OK, soki pa ya kité, na ngana na se sentir mal à l'aise, ezalaki koya ya pasteur de la foi. Oh, donc tout le pasteur Denis Lessé ndenga ya kité ezalaki na eza sans impact. Eza sans impact. Eza nango pété que soki ya kité et là comment peut expliquer n'importe chanter en exact et déranger il monte mana otende ngomona kiete rien et ko tikala ko déranger ngate timukolo na okufa parce que ba pasteur Denis Lessé baza ba père to kutani na bango déjà si to tie kombo. OK yaza na kombo na mboka ngape na kombo na mboka. OK po ya lekinga na kombo te. Par contre il y a le bio profiter na moto na ye oui rien ngana go profiter na moto na été. OK tozo respecter ye parce que za mukolo tokoko bossa na te on ne change pas l'histoire bangonde baza ba kolo ba succès bangonde ba banda ba succès bangonde ba sali ba stade ba sali ba place belé belende ya lobaka et lelo tokera ki lelo aujourd'hui c'est le pasteur Lité ya Kanda. Donc ozo dominer passer de oui nazo dominer makasi koleka donc yona parce que eza nesika moko te na moment oyo Denis Lessé ko leka ou ko leka ba place nga na leka ça dit ya azolanda ka banzela o nga na leka c'est à vous question de curiosité discussion bon éviter discussion naina lobaboyi yona pasteur Denis Lessé nana profiter na moto moninga bon yenda eko profiter na moto na ngai po ngande o papa pasteur youtuber pasteur Lité ya Kanda o ya pesi batu elengi ya YouTube o ya kamwisa batu na YouTube ezangai bango baza batu ya ba télévision na bango ya kala o ese ko esila ba impact pona mboko TV za kalisu na elengi te to koma na TV na téléphone ya ba YouTube to même on a haut niveau ya masolo ouais parce que Lité ya Kanda a pas comme on a mon livre au Burkina Nzela moko parce que Lité ya Kanda est-ce que mon président Joseph Kabila est-ce que bo simbana ne bo pesa na mbote est-ce que Lité ya Kanda a mon Fachi est-ce que Lité ya Kanda a solo na ba haute autorité ya mboka mais Denis Lessé sala yango
autocoute na pasteur et plutôt j'allais dire na président Fachi. Est-ce que yo déjà coûté na président Fachi boy à part maman Olive oyo beta la tolo. Non, o ça belo je belé. D'ailleurs, je confirme pas. Donc, j'avais appris même qu'à Koutani récemment, on a Papa Nabiso Joseph Kabila. Bon, c'est une information à vérifier. C'est à vérifier. Hein? C'est au Montozo le babon yé si quoi non. Au moment époque où tozali, Montignon soit bénéficier grâce. Montignon soit bénéficier grâce parce que pasteur Denis Lessi a eu chance. Il y a vendre na ba Mobutu te ko solo na ba Mobutu te. Mais n'époque où tozali lelo, il y a Joseph Kabila Kabange, na époque il y a Fachi Béton, biso nyonso tozo zwa ba occasion wana par la grâce de Dieu. Ngana yebi yango bien président Fachi na maman Denise batala ngana ndako. Mais nanu nazwi chance à komona bango te. Parce que na niveau bango ba komeli pona komona bango ezape chose facilité. Peut-être qu'il y a eu chance à komona ye pour la communauté. Ozomona communauté na bango oyo basala que bakota na niveau ya ko voter quoi. To benga ngoni ni comment o ba benga sai bango na seni. Ozo comprendre bango baza na kati ya seni. Mais na mystique ya fumi ngana zwa chance ya komona maman Olive Lembe Kabila pe komona papa Joseph Kabila. Et puis, n'a pas chance, il y a voyager na maman. Ozomona. Et puis, n'a pas chance, il y a voir na musicien, il y a minene ya mboka oyo. Est-ce que yebi que pasteur Denis Lessi ba uti ko benga na bango pa fali? Ba meka ba jewa no bakendaka na ngo wana. Ngane mana zo informer bino. Ba ninga ki bakenda ba jewa no bakendaka ndeti ba télé réalité ba surprise. Fali benga ni bango. Ouais, botuna prophète Denis Lessi pour comprendre que et si qu'on l'était à quand ça leki koya na loyengete ben ezaki ni inespéré biso noto comprendre pour aux autres officiel c'est-à-dire non je dois être clair to landa ki bande ko mususu ba éclairer quand même public que eza question que tout te ke ba benga na bango ezalaki ka que non vie artiste tant naie na moment na ça qui bien voulu te après ça qui bango ba ça lango prochainement papa ba ko ça lango te o ba température il a fallu que ba benga na ki bato ba pré non o moni ngane na zaboye ngai fali a benga ngai qualité ya au soutenir ngai na concert on azaki nango na poto ya ka to mona c'est ça hein zala sir na yo. Ozo comprendre ça na bato ebele ba komi ko sane na lobela yo potangu na ko ya pano ko yambanga na kimia. Ozo comprendre aigle ko tia lisu na niveau wana te. Ke na lobela yepo na okota boye ba ko yambanga yi. Ozo comprendre le seul pasteur o solo la kana fali o ya zwa kapela fali occasion to pe ya ko solo na fali boye c'est le pasteur lité ya kanda. Et puis je suis premier pasteur numéro 1 ya ba Warion. Ndo mona kasiko ba ya ko diembela nga ba botola ngai lokwa ndeti ba Warion. Oh papa to vérifier te to kozonga na ba opo omoni biloko to sana ba TV na biso lelo komi ba tenité ezaka na ba date te mais oya YouTube lelo ezana ba date très bien to kotala ba date nyonso to ko mona ba date ya makabo ya événement nyonso o na kutana na président o na kutana ba date ezali ozo comprendre ba date ezali ba onam to mona na bango te nkolo a kosala ngolu ba occasion eza ebele pona to kufite to komonana mais ko comparer wana que pasteur Denis Lessi aza ancien ozo comprendre ba ancien baza ebele za lokwa ba mbuta dikasu baza ba ancien ozo comprendre mais na moment o bazo forcer elingi bango pe lisusu te comment ça oh papa comment ça voilà ngai pe na kokita na ngai Bible zolo ba chaque chose à son temps et en temps moko na kokita faut ba mindimaka voilà ozo comprendre hein o biloko na zo ebisa biloko wa solo mutu akoleka na TV aya ko boya biloko na lobby ezala pasteur Denis Lessi ezala mbutalikasu akutana na ngai on a zo ebiso yango na lancer défi papa tika téléphone ko on est en plein ozo comprendre ba place ebele o nga lelo so na kei na kota kana facilité ozo comprendre nga so na komi boye na koti mbala moko
mais bambuta likasu ba otune ba question ebele ba oyeba yo te oza nani outi wapi fo banda suko luko banda suko ko se présenter omoni mutu mwa banda ko tia mabele kala na elongi abane ko tia libumu abane ko bina mbala moko pu ba reconnaître yo. Ah, chaque chose a son temps, papa. Maintenant, problème ni oza nango na ndeko na yo mbuta likasu po te oyo azala na pe moi bien oui na expliquer kaka là ezolekelanga pleine émission lelo ezolekelanga non bato ebele bazo foxer na kombo afali ayebi bango te pa ki para bango ta lingaka bango te yango wana omoni auti kobetisa bango libanda ozo comprendre so fali ayambi bango nga na lungwe pasteur ba warien ti lelo papa mutu a confirme papa Mike yoka ngai nanu te mutu oya papa mutu oya koyebisa yo ke nga naza warien to père spirituel ba warien na lancer défi akuta na fali so akuta na fali na confirmer ngo mais en retard. Engolo bani. Oh papa. Confirmer en retard engolo bani. Kasi ko confirmer ozaka toujours na sima na ngai. Ozo comprendre. So olandeli bien na minute o fazo ko siko lo ba mambo falita o lo ba ngona mwa soni muke. Pona. Po ba yamba ete. OK. Occasion o ba ne ko luka ya suka. Atika la tana photo moko na fali po ba na ko témoigner et simbité. Ozo comprendre père. 2 semaines ezebele au mona grand rencontre na fali poupa. Non. Ngai. Pasteur Lité Aganda. Très bien. Voilà. On est qui première question, il y a Yves Pan parce que lumière du jour, il faut tout ça la moins rapide. Il faut pour y baka que je l'appelle reconnaissant de qualité. Vous allez la reconnaissance. Atinda ki yo cadeau ki to kona libala. Te atinda ki cadeau to lo bela makambu ya télévision makambu ya. Naya. Koto ya reconnaissance wana. Oui, reconnaissance na lobaki yango. Oui. Masolo o ebetamaki na télévision na lobela reconnaissance alobaki bien kopesa ba veste balela nango na lobela reconnaissance apesa ki mutuka a changer ma monyoso tout donc voilà ndenge ozoloba awa nene silaki te ozomona alobaki ku tsoka ye mariage wana akopesa enveloppe moko e ozala vraiment colossal donc voilà mayeta kimi ayete ozo comprendre mais so mutayete bon voilà ayete puis a bloqué ngapi. Ah bon? Ngape na benge na numéro mususu te fona benge ka na numéro na ngai via bloquer ngai. Vraiment prophète écran prophétique pasteur Denis Lessi. Parce que connaissant au change sombaki na yo pa ozangi pe mbongo te du moins. Au changeaki na yo habillement yo pasteur. Non, c'est-à-dire non photo loba. Nzamba pesa biso maman Lipamboli. Maman ya bénédiction grâce à maman Olive Lembe Kabila. Ndo moni fait wana le kay confort ndenge sengela ke lekela parce que ngana benga ka yaza mama oyo ayebi ko vana na bana ayebi ko boko la bana mama Olive Lembe Kabila boboto eza lolenge na yo ko salisa bato eza habitude na yo ko yokela bato maweza comportement na yo ndenge na yebisaka bino après DiCaprio ngande mutu na Rolanda ozo comprendre asani Ania mariage à Bongos. Voilà. Nania ngoti. OK, nazo question rapide. Lelo tozomona na avantage mingi ezozala pona ba artiste comédien de bazobala. Toujours remarqué que basi vraiment to éviter esa chance ils ont manqué bango basi bazosala kindumba makasi papa. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Mibal bazobala belé que kindumba makasi. Basi bazosala kindumba makasi na théâtre. Mobali nde kuta za kasuka na papa. Basi bazotambola bien te mibali bazobanga bango. Na ebisaki ba fille ebele boya na théâtre ko zwango musala ya kindumba te. Zwa yango musala na yo oye ko bokola we ko komisa yo grand. Oye ko komiso mutu na miso abatu. Soko ye na musala o surtout que na ndengele to koma ko zo ba appel à poto. Combien de ba filles à théâtre ba boyi mabala batu? Combien de ba filles à théâtre ba boyi mabala batu? Papa bana bisu ya théâtre ya basi baza moins sérieuse. Na côté la bangote. Ya ngomba comme na difficulté ko bala. OK. Ozomona. OK. Akoza pe na mobali mo bwani nga bala e mazo tala ka mibalo bana mbongo. OK. Ozomona ko envier. Ba fille botika ko envier na théâtre. OK. Ozo comprendre? Okay. Biso ba o bana to bana musalango. Ozo comprendre? Okoyoka te masolo ona poto asala ki boy, o azongisa ki boy, o ayiba ki mutu asala boy. Ozomona babangaka ki babangaka
ce qui était à Kanda une vraie position parce que déjà tu vas découvrir position comment que banga que non système takala ko bima et basi ne basamu sanga bato oui ezana ngo e ko bima mais leloté ezali bonga na ko sanga mutakalisation ezali papa ngane na zaboye bozela ka malamu te pa na ngai ba retour ezanano pour atato bali mais bango pe batiki biso te pour lia $100 no lia 200 na ye méché zakaka obige bandemo babenga babi mais facilité à Kanda à sepela batiki le terrain to lia peut-être le terrain comme l'aise au succès mambutu akimini pe na prototype royana ye pa ozonga kakawa ozobanga les alliés là ça qui a nyokolio fort rien akokati atikela autantin akokati akimi pete roya azoya na yoka aya na pesi bambote frère nanga tolia pete bisika zali ba tolia pete babima na chance na mystique ya fourmi ba yebi passe à succès te akoti na bisa te muta filmer na téléphone ba partager mokili mobimba biso to yebi passe à succès 2004 tout na mosala nzambe pasteur de la foi bisayo to beta ba makolo na nenga lisekité ah oui wana za frère na ngai nako kima yete pona ya na monde ngo ya kutangane na monde TV moi ndenge batu bakanisa kaka lité ya pete lité ya Kanda landi lité ya Kanda non ce n'est pas ça ezana ngo bongo te ozo comprendre biso yango tozo tonga sko carrière artistique ndenge sengele tonga po lobi na ozala te papa Yves batu fuba beta lisolo na ngai omoni ke na bali na bangi mutu te ozo comprendre na bali en plein succès ozo comprendre na gauche otalibwe basi ya pembe na droite otalibwe basi ya mwindu ozongi lisubwe basi ya mikie ozongi lisubwe basi ya minene ozo comprendre otali niveau ya succès place okomi batu babimi na mapangu to bangi yango te biso to bali loka ba Bill Kiton Bill abala en plein succès ngana landaka Bill Macritonche ngana papa idole nanga ko yate o apôtre intelité nga Bill Kiton muta mokili ozo comprendre alaka biso agobina agolangwa mukola mariage to mona ta gobina te couvre-feu na kena ko me la place mo boye na boya ki ba filmer voilà merci nous sommes presque à la fin na ndenga lisekide to continuer kongo na boîte na ba gaz ma wete kuna babiloko pe ya général kasonga amona ki biso de place de zalaidi moni général to beta ke mo ba crochet place to za oyeba te alors to kimi to côté te mulo pa kimaki je te pas via batami na tola je te mulo boy te pesi ba mambo te ko sala ma sécurité tango papa ka songwa yaka okolala likola nie Zama pambola papa ka songola musana ye félicitations papa banebele na pesi grand frère na Polydor Kasongo na Pire Awa donc voilà second ya Pire alors to comme na soko chité na éviter so za na ba dernière question la dernière question est là aux avez problème on a bakimbangiste lors la voyage nous à Dubaï qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui est-ce que bobongisi déjà parce que na monaki maman na biso rappelenga kombo maman Boudi bien qu'ils allaient qui en plein tournage on a comprenant que déjà c'était un message pour na koyebisa OK keba basimbaka na kimbango ti tozaba tutofifa na mokili ya ko juger faut ba juger ya koboya fo baboya ya kondima fo bandima tuzana temps ya ngolu tuzana temps ya grâce mutako ndimisa mutu likamna makasa azati babilo musuto sala ngona comédie mezaka moko ya kosekwisa ba kombo oyo eza lokwa ba kombo oyo eza histoire ya mboka na biso ela musape bato ba yebaki kombo ya papa Simo Kimbangu te même eza bato musu batunaki papa Simo Kimbangu wango aza nani e réveillaki pe bato belé to sala ki bongo pour moi na nyonso ayeba kombo papa Simo Kimbangu ngana za artiste naza ba ndenge belé ya kopesela message musuna koko ya na lobi boye etomboki si pe batu message musuna koko ya na lobi boye e ranger pe likambo mo na minute oyo to lela pona likambo ya soin na ba carte ba pesa biso directement mama oyo azwaka likambo ngo en charge
au sentir que ndenge to leli na ndenge to lobby akobenda bato wana mato structure ko sani et ko changer, c'est comme ça. Si comme moko na moko azopesa message selon aro ya sala ka pe niveau na ye. Ngana olobande monter na sai na olobande monter na président Lombe na olobande monter na papa Masumu tuna mutazo loba selon niveau na ye et ba konzito pe maman na biso comprendre que bana o ba kokani niveau te mutu na mutazo loba selon niveau na ye. Lolenge moko pe na makambu ya papa Simo Kimbangu na posa ba vrai kimbangiste ba telema pona likambo yo ekota tina ba école ekota tina ba religion nyonso po aucune église mo ba lingi kutute batanga kombo na ye nzoke za kombo oyo soki lelo indépendance na mboka za grâce à papa Simo Kimbangu soki lelo toza lelo po papa Simo Kimbangu abundaki pe bitumba tozala toza lelo ozomona ba effort ya mutu to pe ba effort ya prophète na biso na sena mo etoko obosa na ngote lelo to betaka ba lisolo ya ba papa Bedina bala lelo to zo beta lisolo ya papa Simo Kimbangu mais lisolo ya papa Simo Kimbangu faut kende lisusu de génération en génération ba kuta yango po ba yeba to betaka masolo ya Diego Kawa asala ni na Congo Diego Kawa akufela mutu ni na Congo mais papa Simo Kimbangu akufela ba noir akufela pe ba congolais na mono bongisi maloba c'est ozo comprendre na bongisi te papa ngana na bandenge bela kopesa message mutu okenanga epa ya zate yo ngola kisanga nani yo mukolo papa Simo Kimbangu aza ya mutu nyonso papa ngana loba makamu na banga ba mutu moko te soki yo bominga yo poko kufa poso na komde tiko banga ba mona ngalo kwa zoba na bango ozo comprendre nzamba pambola ba kimbangiste nyonso nzamba pambola ba oba kroyaka na kombo ya papa Simo Kimbangu apambola bino bisika bizwa mibino ngai pe na saka mwana na bino mwana pe ya papa Simo Kimbangu biso nyonso toyebi nzela na bien wana mvuluzi ingeta tous les combattants au bozali bana mboka ingeta vrai ou faux Congo ekobonga koleka ba mboka ya Mikili rien sika ba vanti wana papa pourquoi bino bolukela ngaka ba problème Congo ke no bonga koleka Mikili ba vanti nini wana papa na biso Joseph Kabila a luka 15 personnes ya malamu ba mona na te ya ngwane zo chauffé mutu ya papa Tshisekedi a luka pe mingi te ekuta komo luka 10 a kitisa lobi te soki papa Joseph Kabila kabanga luka ka 15 ya malamu ngana on luka 10 ya pamba oya na baloyengi na te papa très bien Congo ezaka Congo na ba forme nango Tokomina Suka programme ya Turquie Dubaï nous prometaki biso jusqu'à maintenant toujours raté aux zones ngana sous te ba déclarer et puis Angola et voilà to chité na biso te ba déclarer troisième vague ba voyage union se kufi Angola voyage kufi Turquie voyage kufi na Dubaï toninga to que le fêter le 30 juin na restaurant Warren yepa ya Eric Mandala na recommandation Eric Mandala ndalo baki to zonga lisusu na Sainte Akapachi poto ya kopesa bilengi ya le 30 juin monde biso to fêtaka le 30 juin awa ba diaspora nyoso ba libana mboka ba célébraka yango eleka na pamba te pour un vrai congolais solo aza mwana mboka bisike kute lié ozo comprendre neti nga na fêtaka de Noël na mboka o ozo comprendre le 25 mai ya papa Simo Kimbangu le 25 décembre il y a Jésus-Christ na de Noël na fête na olongole lo côté papa na olongola na tika nani poso lo voilà merci Litea bazo sala ngasini kuna tokomina Suka remerciement juste rapidement pour tout ce ça pour aujourd'hui Papi Bunzi papa français tata Pambolo bisika bizwa miyo mama ni mama waro mama Olive Lembe Kabila initiative plus nanya opekisa biso kombo ya mama soki mama ye moko te kombo oyo atabo pekisi atabo bandiko beta fimbo atabo bandiko beta masasi na nzoto na mabanga na milangi papa nazo koso te na kombo moko nga na kokozala nango ingrate na mokili lokola kombo ya mama Olive Lembe Kabila mama ni mama mama oyo kombo na ye ko mama déjà na lola mutu azokota lola na pete nyonso eza mama Olive Lembe Kabila o andima kolia na mwana kingasani ya suka mboka ya banlie mwana moko azanga tina lobi te toke Goma toke Bukavu toke Masisi toke kotambola asenga nzela te na famille na ngai ba mingi te eza na ba mama oyo tozana posa ba komebele na mboka oyo
papa nakosa yo te ana bato pour faire voyager fa bando tout état d'âme na yo oze kolonini oza muta parti politique nini mwana ya province nini bazo ponela yo mama longonya na yo atunaka te atunaka te ndenga azweli yo na banyei na nzoto na salite na yo soki lelo na bali na komi mutu na miso ya bato papa eza grâce à mama ni mama na betaka sete mama limbisa nde tozoloba ngo na TV mais tika toloba otomoi na miso Jésus Christ abikisi bato aisi bango bokende koloba te mais bato wana bakoki te lobi ko ezaka na sentiment lipambolo ezaka na sentiment kwa kosipa otango te ekosengo loba nzamba apambola yo apambola père de souffrance père ya pasi père ya mawa père ya kozanga lipa ya kozanga ma ya komela pasteur de la foi l'homme de Dieu nzamba apambola yo eza na mutu akotémoigner nga te lokola yo eza pe na mutu akotémoigner yo te lokola ngai obotaki bana ebele mais bano yo to bane kokanisa bango nde baza respect nzoka bango te mwana ya pasteur de la foi nde ye yo. Très bien. Po okoya na TV o témoigner ye nani ayebi yo batu bakoboya yo. OK. Parce que tant ozo ningo témoigner mutu fo ba yeba yo pe ozo comprendre wana nyonso ozo mona baleki na ngai. OK. Ozo comprendre ngane naza boye papa lobaki na TV na landaki mwana yebi papa Yves papa Mike nde na mokito lobaka soki papa sumbeli na loboko okata loboko wana te papa okata loboko te mwana sumbela baba to papa te mwana yo mdo ba confusion papa nga dringele kinga fo ndeko ozo comprendre soki Mwana assume papa loboko. pasteur melaka dinya onde ko moko pupo ndigwa lobi abi na monaka nakata Canada pupo ndigwa lobi na monaka pasteur lité ya kanda na makasi na prophétie te po ozomela dringi siko vision mona ndenge nini papa so remarquer batebele ba pesa ba prophétie ba na poma mitu oh nande ba pesa biloko lukuta zana silisa te voilà mwana soki asumbelo na loboko okata loboko te ngandengo moninga bona sumbela pasteur de la foi na loboko ata ba 10 fois oh ata ba 30 fois moi akata exacte po ayebi qualité ya kanda o esabela na emutu kala zaka mwana c'est mon fils ne ba papa ba lobaka c'est mon fils ozo comprendre papa mutu akosa yo te opesaka prophétie selon état ya mboka na eleli na biso na ba passe na biso ba prophète ebele bakenda na poto papa bakoma bapesa prophétie bakoka te bakoma nde ko sente bana bato ozo comprendre papa soki oningo pesa prophétie kende otali mboka développer solo ezate fulu ezate malaria ezate typhoïde ezate okomi koluka okoteya nini bato ebele bakenda bakino bâtir l'église na bapoto papa bakoka te bapakata bambangu okuti pays ozomituna o lola o toyembaka na nzembo kuna na Congo yango na kuti awa oteya te neti passer na bino azopesa ba profession ya mutungo mbao nani boye na monaka ye papa Osala vision na Ezekiel. Papa tika ya na profession apesa te aza mwana. Merci. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Merci infiniment de nous avoir suivis. Et puis, na mboko prophète jusqu'à la fin. Merci Akanda. Ozobenga prophète Denis Lesi ya munene yona. Nation. Kolanda biloko wana te l'intimidation. Rapidement. Papi Boussi, papa français. Bosco et Jamboya. Tata Pambola, mon manager depuis États-Unis, Bosco et Jamboya. Anthony Moubi, Awana Kinshasa. Merci. Les meilleurs de Paris, Salon Célino. Les meilleurs de Londres plutôt, Salon Célino, Tata Pambolayo. Bisika Bizwami Yokuna, Bino Nyon Soboka Tabasuki na Bino na Salon Célino. Ego Sala Kitoko Makasi. Merci na Kulutu Jacques Mukoko. Babo Makamoto na pétrolité. Bisika Bizwami Yo. Bakulutu Nyonso ya Changu. Tata Pambola Bino, Apambola Apocalypse 22, Bienvenue Kamba, Apambola Maison Kitams, Apambola Ba Oyanga Nyonso, Maître Mabende Ba Charge Kuna na Luanda, Apambola Enseigne Saïdi na Turquie, Apambola Bandeko Nyonso Nzama Apambola Bino, numéro est à plus de 143 89 78 37 29.
78 37 à 29 plus 243 89 78 37 à 29 balobi ya mokende kota kana lisu na oba soutenaki ya mokie na oyebele nzamba pambola bino mutu nyonso oya chaki loboko na likambo ya pastelité ya kanda nzambe apambola bino bisika bizwami bino artiste na bino yo humoriste na bino yeyo amen toza bato merci na président Malales groupe 565 bisika bizwami yo tata pambola yo papa Mike na bakselo komoko okay. Papa toza bato na bumwana to bebisa na kimukolo pe to bebisa parce que esika bato baza mabezanga kate na émission auto sali ba papa ba mama bolandi émission oyo esika libaku ebetisami vraiment to sengi bolimbisi bolimbisa po bible zolo ba munoko elobaka mingi yango esumukaka mingi lokoto yaka koloba liboso na bino mingi mingi c'est pour cela et memaka biso pe na libungi mukie po toza bato auto kokate vraiment na ba konzi ya mboka na ba cadre nyonso bisika nyonso bizwami yo nzambe tata zala na bino bolimbisa esika tolobi mabe na sengi bolimbisa na ba sala nzambe na ba musicien na ba journaliste soki na betsamaki libako ata na émission ya lelo te même une émission otala kala bolimbisi mais keba ko bosana te ngai ata na sengi bolimbisi buzobe aussi la te. Merci. On se retrouve prochainement. On a ça déjà pour un nouveau numéro. Merci Naïvi Pan. On peut s'aider par maximum. Merci na invitation d'engo honorango pastelité à Kanda. Merci na bandango tout voilà. On est toujours ensemble autour de la deuxième partie autour de la descente na palais ya pasteur toute la vie conjugale les gars comment conjugale aussi est-ce que maman est à l'aise maman zolé sabiso comme il faut pour demander déjà moi vendre comme moi et comment on m'a bédona mais ça va merci Play on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro bye bye L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.